Comment ton bébé? Nani mokonzi ya ville osali musana oyo bokangi ye bokotya ye wapi? Bokokende kotya nde mwana ntemi wapi? Bokotya ye na prison na kasho nini? Étant d'urgence bandeko balandi bino bozolanda biso partout dans le monde entier. Boza vraiment ebele liboso baitando ike na bino na pesi bino mabambote ebele balelo penza en tout cas mabanga eza te pe kozala te parce que le Congolais aza na kanda parce que makambo ezoleka malamu te tozoyeba te mboka na biso Congo toza kokenda ngo ti wapi. Voilà balobi toza bongo na Kinshasa touti kuna na Sakombi tomoni ndenge makambo eza kosalama tozo comprendre te c'est quoi en fait, c'est quoi le problème. C'est-à-dire étant d'urgence au président de la République Aouté Koloba dernièrement, mais tomoni yango keno lelo tomoni yango keno Kinshasa eza na urgence ya makasi. Tozo comprendre te cette personne o eza keno azotia quartier mobimba azotia Kinshasa azotia Congo mobimba en insécurité. En réalité, balobaka bakoko balobaka no soko moni mwana nzunga tondi, soko moni mwana soso tondi na nzungu c'est que maman na ye azana se. En réalité, qui est derrière cet homme? Né mon antemi. Qui est derrière cet homme? En réalité, tu considères le quoi bokechu? Je sais pas. Parce que Azofinga Moutounyoso, il est en train d'injurier le président de la République. Il est en train d'injurier le député national. Il est en train d'injurier batu o baza même pas na pouvoir na mboko yo baza kofinga bango. Asa papa mukolo, tout ça comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre papa né mon antemi? Et ça problème nini? Et ça va rendement des comptes. Et ça problème nini aussi la kate wana? Likambozo ça la passe parce que tu as vu que non maladie ezali. Ils ont ba commune belé déjà maladie ezali batu baza na ba maladie wana. Il y a on va exiger que non batu faut que là tabaka chine pour se protéger. Ngaso na lati kashine actuellement, c'est parce que na kata plateau na zanga moko. Mais tout ça mon papa wana batu nyonso ba sécuriser kaye na ebité na obenga bango banani ba policier na ye ou banani na ye je sais pas. Bango nyonso baza na ba kashine te. Bango nyonso ata mutu moko te aza na kashine ko banana na ye moko numéro 1 na bango ne mon entier miti. Na basi na ya na ko ata mutu moko aza ko se protéger. Mais ce qu'on doit comprendre c'est quoi le problème? Tout le monde degré ba bataillon a bien un bataillon. Bato ba yeba bataillon c'est-à-dire que no ka na bataillon na ebité so ba ko za la combien ba kiti bongo na sakomba ke kanga mutu moko individu moko. Ne mon entier mi mutu moko mais bataillon mobima na ebité so 5 bataillons na kiti kuna ba kende ko kanga mutu moko. Et ça ils ont faire paniquer ville. Pendant que Batou va souffrir, pendant que Batou va couper na ba maladie, pendant que Batou va les labilo que Mati banza les ali, crise économique, mboke za na ba problème. Kuna na politique, kuna to soye batezo ke ndenge ni mené mon entier, mazo tcha toujours Batou mal à l'aise. Oto soye baté to ko benga ngonini. Est-ce que Congo oyo pena tango bakoko batika Congo o baloba ke no division ekota na mboko yo? Comment mutu moko kazolinga affaire diviser Batou nyonso mutu moko? Aya un esprit moko ya division pe bino pe botala epeka boy apparemment ti pango ayebi makamuni na osala c'est que ça makamso le kala mulili na kuzo pe biso ba mususu oto e barate yango pe saka courage pe na force wana ya koloba ba n'importe quoi et pas ya président de la République pas ba ministre et pas ba député vous comprenez mais le lobo kangiye Bobo sanati ke zamba la liboso te. Ya pardon, zamba la liboso te bakanga ne mon entiemi. Lelo bokangiye oui bakangiye tondimi. Ouais bravo la police kangiye. Nani mokonzi ya ville osali musana yo bokangiye. Boko chaye wapi? Boko kinde ko chane mon entiemi. Wapi boko chaye na prison na kasho nini? Et après avoir osambisa ye. Bon, to chana mama prison kotoyo. S'il vous plaît. Bino bat bosambisi bokangi Vital Kamerhe bolobi na ye boye bokangi ye parce que azana infraction boye. Bon mais campé ko sambisa non ne mon antemi. Allo banano vérité. C'est quoi son problème? À se mettre en sécurité République Mobimba. C'est quoi son problème? Il est en train de parler
Rwanda au Rwandais, Congo au Congolais. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a des Rwandais aux ambassades à pouvoir en Mboka? Mais boy, bisabiso peut-être tous ça ignorant. Boy, bisabiso yango. Parce qu'on est mon anti azotia Congo mobimba na insécurité. Ba maladie, coronavirus ezo qui pété, moi na muke mukolo soldat on na ezo qui pété. Mais yé na batu na enyo so va se protéger raté. Ata maboka pa ba sukola raté ne bazawana. Ba ko sala 3-4 jours ba sukola nzoto te. Maboko n'en parlons même pas. Ba brossete. Ba sola kaka boye donc ba tala na ka boye na ba sola minoko. Donc maladie ezozalaka transmis et pas ya monante mais soki kata mutu moko azui maladie, c'est-à-dire que non commune to quartier wana mobimba pendant que toza na confinement ata mupe papa mbasoko lobi kuna koto yo mutu soka respirer meli yango azui maman maladie. Jo wana trop c'est trop, franchement trop c'est trop. Ne monante mi trop c'est trop. Bakonzi ya mboka bo mekana ko tuna ye nanu alingi nini, quel est son problème? N'habite gouvernement, vous en avez nyongo na ye, président sortant, a défaillé mon appel sarayete, président oya koti sika oyo, bo prometa ki ye nini, et alingi nini, tozo mona zolo bake, oh ye président, oh ye boy, tozo comprendre les problèmes, alingi nini joyo, alingi nini. N'habite bola en direct na Facebook. Navi que vous avez branché dans Katia Congo Suisse Télévision. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous salue partout dans le monde entier. Bah fanatique tout, bah abonné na biso nyonso. Bo tenir nga rigueur te peut-être bozo mona ndeti mo colère te zanango colère te. Ezaka passe na mutema parce que to souffrir na Kinshasa. Koto to lia difficilement et côté kuna makambo zo marcher bien te. Côté kuna bandeko na biso ba okufa na ba coronavirus. Mais ils ont mutu mo bazali komi benga congolais mazoya ko troubler Congo. C'est pas possible. Ah lelo bokangi. To se poser nos questions boko tia ye wapi. So boye bo tia na makala. Lobby après lobby tant okima vital caméra pas okima. Soko bokanga sou vital caméra wapi. Soko kimi lelo na makala. Soko mon antem soki makala ekoki ete. Na ebité prison yango ekoka sou mon antem. Bokochaye wapi, c'est maintenant la question qu'on se pose. Bokangiye, ba image yangwana, bozomona ba image yangwana, bokangiye. Merci la police au Sali Moussala Kitoko. Dernièrement, vena bisoka nyamata ngazaki na pouvoir pas kanga ezalaka li panangu bate. Ezalaka li panangu bate mais l'autre moni quand même boye depuis lobi boyaki wana sauver 10 bataillons boyaki wana mais lelo bo reçu bokangiye. Boza toujours ka ko temporiser boye c'est que non azala acha maile ne assez. Mais tous autres na boko tchaye na prison nini na cachot nini pendant que makala ekoma danda kuna aibi déjà maduzu nyonso ko bima na makala dernièrement bimisa ka sope combien de personnes o ba bima kuna na makala ba evada ka prison ako evade makala siko boko tchaye wapi moi pe bo ma ezadi boko bo ma été parce que ata citoyen congolais quelque part il faut pas qu'on condamne à 100%. Il y a un problème qui ne va pas, il y a un problème parce que le problème on a des bino ba sambisi bino bazuzi oto benga bino na lingala ne fo bo tuna ye malamu problème nini akoyebisa bino que non Rwanda au Rwandais bo tuna ye alors nani Rwandais na Congo bo tuna ye bien kulutu na biso papa na biso ndeko na biso ne mwana ntemi eloko moka ezalaka moi mingi mabe pa na ye parce que a idée à division Congo eza ba Congo te Congo eza ba Lubate, Congo eza ba Swahili, Congo eza ba Congolais. Parce qu'il y a un esprit mo bonneska mo division. Donc ça la peine bien te. Les lobos ozo mona na ba réseaux sociaux, na ba page, na banini. Oui, tondimi. Ba publication na sur tondimi, biso ba pandisango ba journaliste tondimi yango. Mais vous devez nous dire nenge bozuye boye boko tchaye place nini parce que kuna déjà a mesana déjà ko évader les temps à autres. Un message na yango, donc c'est sa maison. Il connaît comment entrer là où sortir. Donc c'est vraiment sa maison. Ayebi tous les 4 coins yanda kuana ayebi yango. Donc so botie kuna na makala ko évader. Tanga okoma okene kuna kimi kuna okima yemoko te na ba vital caméra ba kokima na ba tebele ba okima. Tebele ba okima. Parce que c'est ça le problème qu'on se pose. Akokende wapi.
akosala nini? C'est vraiment eloko totuna et ça l'a vraiment bien tenu mon entier. Na pesi mbote na ba condition sur la ville, gouverneur de la ville, ba policier nyonso bosali pena musala kitoko na ndenge boke bosali makamu malamu bokangi parce que azali commettre ba kongola na insécurité, surtout likambo ya maladie. Apparemment il pas na maladie qui existait apparemment. Or que la maladie existe. Et ça na bato bazo kufa na maladie oyo, cette maladie existe. Na Kinshasa ezali na ba différentes communes ya Kinshasa, cette maladie existe. Mais yena bato na ye ba osala ka tozo ba pesa biso ba information na ba source d'information na biso. Et ça na ba soda na wana musu ba sala ka 2-3 jours ba sokolaté. Salité na nzoto. Botala moi makasi boye. Excusez-moi. Moi ça vraiment makasi. Il fait vraiment très chaud. Car on a essayé à moi, on est bakangi ne kona biso, ne bakangi papa na biso. Na habité to kobenga nani. Il fut l'honorable, il est l'honorable, to benga nani. Asa citoyen congolais comme Bino. Comme Yonanga Ozota la émission. Vraiment merci. Il est double boss plus que Bango. Donc boss 2 fois plus que Bango, maître John en Suisse. Mon boss, mon patron, maître John en Suisse. Et puis on va monter belé maramozo les canets la Congo maître John et ça monter ma passe. Ça fait vraiment mal au cœur, maître John, et ça m'a pas si. Heureusement parce que vous êtes là-bas en étranger, vous êtes au subir. Ah. Mais je vous invite de vous abonner à la Kata Congo Suisse Télévision. Abonnez-vous massivement. C'est une chaîne par excellence. Abonnez-vous massivement à la Kata Congo Suisse Télévision. Vous avez la preuve, vous avez la preuve, vous avez la preuve, vous avez la terrain, tout ça, vous avez la preuve. Ne mon antenne mitolobaki to ko poussa na kuna te parce que malade des ali. De préférence, to suivre information to yé to sali plateau boye. To pesi bino to yebisi bino ne makamuza ko tambola. To ko ke kuna te, je vous dis la vérité. La maladie existe parce que voir même le policier qui sont partis arrêter la personne et belé baza ko se protéger te. Et belé baza ko se protéger te. Même ma peine na policier ngo ya biso. Et comme il y a une amende, ce qu'on a dit, cache n'était aux amendes, et comme il y a une amende, et l'on a une amende, et comme il y a tirer sur une personne. Lobi na masina na changu, kuna lobe, yinaki na changu. Kapuna ma cache ne o, et yinaki na changu. Moi-même également, ngamoko, naza kotambola bo, liboso ya commune, nazo loba yango, liboso ya commune ya Kasavubu. Les policiers qui sont venus pour m'arrêter parce qu'il y en a qui na cache n'était. Quand ils sont venus ici, on a dit, nabo kanga na zana kashine nabo poussa na musika na nga 1 mètre avant to solo na 1 mètre na nga o na manqué bango respect non na manqué bino respecté nga na sala musala nga yango policier po sala musala na yo mais po ya kanga nga il faut tout na nga na mukamna musika habiter zonga na 1 mètre to solo la nanu o na manqué bango respect na zana discipliné voilà ça juste ka moi li solo donc et ça la bien te la police to sala musala ndenge longo bani lobi bana changu balingaki ba tomboka mabe bana changu c'était hier balingaki ba tomboka mabe comme jamais mais heureusement ba comprendre que na mito yo makambo tomboka ça parce que moke ça bien dit le pays va mal très surtout la capitale va mal moka isa bien te za kotambola malamu te merci na komi na suka traiter lelo pour comprendre que né mon entier mi bakangi. Mais tozo ebate ba kochaye wapi pona makala tozo banga nde akende ko libérer bato bazana bambeba kuna so bachena makala akende ko libérer bato bazana bambeba kuna bakokima ebele bakima ti lelo ba changer kutu ba nationalité bakenda ba place mususu so bato ngana bino to yebi soki lelo ba libérer bango tozo bango suwa. Je vous invite de vous abonner sur Congo Suisse Télévision, sur ma page Facebook toza toujours en ebele. Nabi qui va commenter et je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci, bye.